Lelo, Internet, ici il faut le dire, Internet est tengama. Internet est tengama. Ça, on a invité Moussoussou. Bah, journaliste Moussou, vraiment, on a invité là. Qu'on propose, on a invité là. Ba collègue na bino On a lobby. Wale za bisonde to bono liambo Internet. Mutu pena bengo pena no na $100 mo boy awa. Na le kana émission. Na invité Moussou pena ibsa bi na audio bi Adams. Moussa le baby hein. Ba journaliste bino mo bon pesa biso ba mbongo ngala vani na ngabo o mo ga patron chaîne oti na journaliste na $50 na sani o mususu kuna kanga ngai un mois afuta nga $200 na chaîne na ye na sani nini na za na droit ya des émissions na semaine na chaîne na ye de journaliste na ya to ye mo kolo chaîne na ye mususu kuna ya kaka moi njo ka moi $30 pour na banini Métis noire balobi fille mwindu boye bazui wapi bo s'abonner massivement na Nouchka TV bisika to pesa la ba idéologie bo eza site bato ba solo la bien c'est-à-dire solo la bien donc avant soli mabanga fo solo la bien bo s'abonner massivement na wenne na Nouchka TV bongo lo na plateau to ko ma grande artiste nga benga ki artiste comédien parce que na vanda ka pena na ndotale na TV ndete ki artiste comédien ce qu'on a koli na ko misiko ko vanda na ko motale ta ki grand frère artiste baza ko misiko chroniqueur kande ma moyen komi donc comme na deux postes ye mutu moko asolo ka bien makasi asepelisa biso asepelisa baleki na biso ba mama ba papa lo to yoko yamba ye to yeba avant corona to yokaka ete corona pe so kutipisa na makambo jusqu'à présent aoyo kanate qu'est-ce qui ne va pas même chaîne même na chaîne na ye même na bandini ba rôle jouaka toujours mona za penza mouvement te pendant que confinement baninga pe bazo jouer mais toujours ba position te to solana président Adam Suluzolo mon préso bonjour Kouya bonjour na ba etu ba otala biso à travers Nouchka TV en tout cas ba bon confinement ka bisika bazali voilà le président moka pour le confinement parce que nous avons par bateau bopesi moi maté à moi conseil na baloye mo italien ouais déjà moni déjà biso na plateau na auto respecter ba geste barrière déjà au moninga na déjà na cache-nez na nga yo également et puis to respecter pe moi 1 mètre na biso donc ça montre que ce qui te zoté ya ba biso pe il faut tous avoir exemplaire on a chanté une chanson il y a sensibilisation il y a population par biso bato to salara na presse en ligne donc ngai na ba collègue na ngai ya basi ya mibali ya ba journaliste to salage logo moko to yembi malgré to ba musicien mais on a essayé un peu ya ko sensibiliser de notre manière et voilà donc ba yenyo so boye ba ki malade ezali bo douter na ngote malade ezali bo mi batela na yoki bande comme sous ba déconfiner bango oui ba déconfiner bato juste kaka po moni bato bavandi pendant 1 mois 2 mois na ndako santé oyebi kaka mais yango te lobi ke omibatela te même nde badeconfine bato bosusu tozomona wana bomibatelaka mpo malade ezali po toyoka bato ya baka testé positif ekoaugmente lisusu na kosepela pena na baoyo yanga pena parmi bato nanga pena ata moko te azala na kati ya baka wana testé positif voilà. Merci beaucoup à président Adam Suluzolo à propos ya nzembo etali confinement coronavirus titre ezani non titre ezaka Covid-19 chanté par les journalistes presse en ligne journaliste titre était que ono nzembo mo berumba ezaka nzembo bato mosusu bazolinga basala ngo lokola sujet ya polémique ezokotana toya wana ezaka juste titre ya corona donc tosali kaka nzembo kaka juste mpona coronavirus tomoni ke no biso lokwa toya bapandisango tolobi boye mais tosala mpe moi nzembo ezala na facilité motu mosusu aokanga suki aoyemba motu mosusu aosala mosala mo me aoyemba musique ezobeta na radio te ezobeta na télévision aoyoka yango ndenge aosala mosala na azoyoka message esala nini ezopasse donc yango tolobaki de notre manière tomeka moke kosala yango ndenge bamusicien basala yango mais biso siko tosala yango mpe na ndenge na biso et on a essayé tomoni ke message ezalaki capté président idée wana vraiment parce que biyo nde pena mutu za
otere nyonso ide wana ozwaki wapi eza moto akotisaki yo bulu wana to eza moto abaki nga mona osoutenir yo sala ebotamaki awa et puis je me souviens jour na ozwa ide wana yo mpo ozalaki wana mais yo ozalaki na mamono beaucoup plus parce que nga azalaki na plateau moni awa toi na espace ya Matika Songo Laetitia ya Kuya eza na deux volets côté plateau pour na biso toza na côté terrasse bato bavanda ndeti bato baye na bango baolia na bango parce que eza espace et ntango nga nazwi idée kaka awa tozalaki na Matika Songo nazwi idée na bi frère par rapport à pandémie qu'est-ce qu'on peut faire biso à part nde toloba na ba TV toujours namoni ke non na boule na nga na boule so tosali mpe loyembo moko na nde na biso bandeko mpe bakoyoka biso yo tabi mais ça vrai boule oyebi ke bato bayebi biso bajournaliste me bamonaki bajournaliste bayembi ekoepate bato donc ntango déjà idée ye moto ya liboso encourage yo e naye kozwa lisusu tozalaki na frère na biso mosusu nani akotaki poto Kelly Katenda tozalaki na ye mpe awa abi aso bakoyemba mpena bobenga nga na koyemba mpena eza mpena bula bien etango nazongi na palais nabengi ingénieur Alex Mboma ana studio monene na limité na 10e nabi atala to na buli boye biso ba journaliste abi bino boyemba te boyemba ndeni mais eza idée bien na yoka ngote to meka ngona lobi yaka na studio to bule ndeta kene na studio to bule comme il faut créer musique il faut bien ba guitariste ba robeta et sengi que il faut si to sale musique to logi pe cœur to bengi petit na biso Gladys aye asali biso ba voix ya cœur to moni ke nzembo komi mutu siko tango to komi na era koyemba siko ba journaliste bandi koyemba secret studio ebika ngai na ba oto zalaki wana po secret ebika ko ni to panza mapoke bino wike bino boza bino ba chanteur te boza ba musicien te c'est ça normal buzo beleka ya makasi na ebisa yo taka na benga Matia koyemba mati azo tsanga na oya do aye bana elo koyemba te nzembo esili Matia koyemba bono funa yemba nyo kana nde bato bayembi bon ya franc congolais ba papa bayemba ba profi bayembi souvent ekomi ke atitanga yoki bato nyonso bayembi abiya elo koyemba tabi tokokotisa animation te na chata yoke eloko na bite oyo eza mamba koyemba yemba Matia kota baluki eloko ezoya te asala boye rien abula boye abi ona benga fabricas apesanga babiloko na bite mamba kobenga fabricas awa apesa mambo ya te yemba ti ingénieur atelika bibo Mati lokola oza na eloko te zwana eloko parti Matia yembaki wana nzakomba sunga monda tie liso monini sanga bolimbisi corona ezobo eloko wana moninga nde bato boyoko mobimba bongo do ayembaki yango ndambu mpo bakangisi yango ebima mobimba wana Aisha okoko aye na batexte na yebi na fila apesaki ye aye na texte fer apesaki ye aye na texte papa chéri apesaki ye bapesi na bango yo me yembango ekomi toke ingénieur toke moabi te nabimi nano si waye na eloko nde moko korona ezoboma ebimisi bamabala wana azoloba to oyemba azoloba wana eza koloba ti korona ezoboma ebomisi bamabala ingénieur alobi zeto oyoka na eloko osali ntango toyoki yango ingénieur alobi nakotisa yango kaka na miziki par rapport à Vegeta ndenge ezalaka kaka esala ndenge esali donc nzembo ezalaki nango bien mais bameki ngo finango batala yango mpo bamona bamolekaki kuna. Voilà, merci beaucoup président Dame Suzolo, félicitations pour la chanson. Mais c'est comme si nous avons pour bilongi parce que Preseline baza tellement belle. Mais tout le monde comme ça pour bilongi. D'autres pas babi que pour ni kabino emno batakinga kat. Na moni penda ke oponi pe ka bato basala succès kala. Na bato bazana succès ndo meki osangi samba ba petit na bino misu c'est comme si pour intéresser te ko benga bango. Non, kuya na biso. Nzembo zaki nango ya batutu et pour naina ngote ko bato kinga kati on ndeni na bato bakena kinga kati nga kenda te donc ezaka que non d'abord moni message nzembo za longo nzembo ya lo nzembo o babina file babeta te ba nzembo ba fabricas babeta te ba héritier watane babeta te ba faire babeta te ba fali babeta te eza nzembo kaka ya corona soki pe corona sili nango nzembo pe sani nzembo pe sili nango donc eza nzembo te que notre sali pona ko
kosensibiliser bato soki na ndenge après tika la rumba moko boye ku yana père bozosala ndeti te ya nzembo tosali mpona relancer bato na ndenge ya kosensibiliser ka mokili mpona corona topona bilongi te. On a lancé le message par tout le monde oyo azalaki intéressé ayaki soki bamisu baolobaki président Adams pena ye kokende bapoto kuna barefle mbaa moko studio toyebi te président bareflaki yo bato oyo balobi bongo eyebi kaka bango. Bato bamonaki barefule nga eyebi kaka bango. Bato bazalaki na aéroport bamonaki ti bato bazorefule nga eyebi kaka bango. Nga na oloba mamba corona comprendre mamba corona voyage barefulaka mutu ayaka kaka nde nga ye mais comment ozoya na bapasseport na yo mamu na yo tout babeteli yo mpe entrée na yo ya kini ozo comprendre donc oyebi kaka bango. Nga nayembi nzembo ya corona tovai na biso na bamaster toyembi nzembo ya corona voilà. Merci beaucoup président Adams. Avant confinement otondo ko souffrement na mouvement te ndenge vraiment ozalaka malgré confinement nde baninga mosusu babouge mwa moke mais toomona c'est comme tozaka toujours mwa lanterne mo ekotika tino makasi toyeba te ozoprépare nini to ozongi nono osima mambo etali théâtre na mambo akichroniqueur ozongisi motie pause to eza nde na mambo ozoprépare osala. Non, en fait les gens doivent savoir quelque chose, c'est-à-dire quoi omoni badame suluzolo yo on n'a rien à prouver na internet yo oyo kester bana oloba. Quand nous avons créé ce monde à notre image bazalaka te c'est-à-dire tobetela yango tolo te oyo bato baosala lelo moniki oyo bato baaki lelo esi esala mais ezaloka musique bakofi babeta déjà baoprouve na bote kofi okomobeta ndenge kaka musique tika beta JB aza deja JB aza deja wera aza deja kofi aza deja bao baza wana vous comprenez baobeta ba musique nde tika tobetaka mpe eza bulo na biso. Ngai naza na eloko ya koprouve lisusu na bato ya mokili te na kota mosala na nga c'est-à-dire napesa oyo nakopesa nayamba bainvité ya basorte tout bamisu bakufa bamisu bazala lisusu te. King Keser emene ya na tia micro azalaka lisusu te. Papa Wemba na tia micro azalaka lisusu te. Bamari misambo do tia bao bamicro bazala lisusu te. Papa Ndombo Petumu papa bababi Ndombe na tia micro bazala lisusu te. Siko ntango obeta bamasolo wana il faut comprendre eza bamasolo ya lelo te eza bamasolo ya kala. Alors lelo internet ici il faut le dire internet etengama. Internet etengama eza na bainvité mosusu bajournaliste mosusu bakoma kokepesa bainvité bala kopropose bainvité bala baninga na bino bacollègue na bino kaka na lobi wana eza biso nde tobonolia mbongo internet moto pena obengo penake no na $100 mo boye awa naleka na émission na 50 mo bozoka aoka oyebisi te 50 te tia boye mais lelo ekomi invité nde moto akoma ozwa sikoyo la yo journaliste wana mposa kaka ya buzz non. Alors déjà soki ekoma okende bongo totikela bapeti lelo biso tosali bachaîne ntango tosala bachaîne wana tobimisi mpe bana bagénération bana yango mpe basali su bachaîne. Moi nazalaka fier namonaka peti na ngai princesse afifi asala chaîne na ye mais lelo aza na mikili namona peti na ngai nani jemima gros bébé ibele peti na nga asala chaîne na ye lelo. Namona peti na nga orfika yembe asala mpe chaîne na ye lelo akoma mpe na batravailleur na ye bapeti na nga bachinois noir vous comprendre. Donc nazalaka fier ya komona ke bapeti mongo baleka mpa na nga basala makambo na bango. Soki biso tozalaki baégoïste c'est-à-dire que non lokola na patron chaîne ngaka il faut nasalaka bapeti bazwaka espace te tokopesa bango espace te il faut kopesa bato espace biso tofoxe esu te mais tozopesa nde bapeti makambo c'est-à-dire bapeti bazwa makambo na bango. Nga lelo je ne suis pas présenté na baartiste to na bathéâtre to na bana te. Nga lelo soki babengi ngai place babengi biso bajournaliste internet considération baopesa nga ntango mosusu na mwana moko boye abandi sika awa asala baémission na ye mpe awa asalaka mpe bien bakoconsidere biso nde mo te biso bakoconsidere biso lokola bapapa Wemba baomona biso lokola bakofi baomona biso lokola baemeneya baomona biso lokola bapapa Benz boziana parce que nga ntango naloba yango tout le temps nga ntango internet nakuta bato ebele te nakuta Gloria Olangi na bana basi nakuta Aisha Okoko nakuta Karine Mokonzi nakuta Mati nakuta Mike Lokamba nakuta voilà bato nakuta
bastema etoye na bango bapériode moko balendele bapeo balendele toza bagénération moko ozo comprendre bafredi akimbe toza na bango bagénération moko biso ntango tozokende yumbi végétal mamno oloba ti ntango tobeta bayumbi wana epa kadi wana sikoyo végétal aza nano animateur titulaire epa ya Adolphe Dominguez sikoyo ya tata mpena bengaka biso tokenda na basele yo scram na bagypsy matai aza na mikili série wana eza lelo te sikoyo avant kutu série wana tozalaka mpe déjà mpo baya tata bamona biso topesa mamudo tozalaka alors eza kopesa bato espace te mais yango nde te elobi ke na travaille te je travaille chaque fois dernièrement nauta tourné na bina filé na palais nauta tourné na ndeti lelo na émission na Nono Fuji zomba lelo na émission na Nono Fuji omona ke na vandi kaka te mena osala olobi pona ba théâtre nauta tourné nzondi mona bandala babenga ngai na chaîne na Sundiata babenga ngai na jouer na poto moto ko tourner ba flat kuna ba nini tozali na ba ibakata ba Zidane ba donc musala ezala nango na batana nango période oyo yo ozopesa makambo après période moko boye omonaka no bon bato mpe mosusu mpe babima bo babeni lokaso bakobima ndeni so biso toza kaka wana bakuya bokosala makambo ndeni so biso todindama kaka wana fo tokabolage voilà. Merci beaucoup président Adams bino bobanda masolo bino mpe moko moboma na bino internet yango boboma makasi surtout na buzoba ezaka bayayo nde baleka bayayo ka nde bazalaka nde mutu babanda buzoba mutu liboso est-ce que oyebi yango nazo regrete na bakombo na biso ndenge ekenda kaka bango nde kaka babebisa bobosani keno eza na bana mosusu mpe baye lelo baosalire biso seri na biso bakofinga wana oyo ekoma lelo ezalaka te bakosalela bato bavideo kendo so oza na problème ya moto oki koregle ye non période yana bavideo mpe bandenge nao ezalaki nao na succès nde eza lelo te yango nalobi lelo ekomi plus pire yango moni epuis lelo mpe si eloko mosusu fo boyeba tout le monde lelo comme na chaîne YouTube na ye na mutu moko bana ozwa libanga mpa na yo abana osengo libanga bwakanga biso na kala pena omona moto libanga ezali cher libanga pena boye moto azozela pena émission na yo pena boye biso bana ozwa ba 1000 ba 2000 mais lelo babangi koma ba $20 ba $10 chaque crédit $30 mais biso tozwa pena occasion wana pena keno ozwi pena 2000 ya libanga moto pena kangi pena mwa mobimba obwakaka ye 2000 2500 1000 ya mabanga kaka ya baémission eza ya miziki te me ya émission tozwa bachance wana me lelo yebisa motu keno mpona bwakaka yo par mois pesanga kaka 2000 to 1000 bolobaka ata 500 mbaa moko akimi aokima mbaa moko mpo esi ebeba nango moto akomi mpena keno ye moko afilme naobwaka o émission te me naobwaka o napesi letisi akuya mbota atie na stati do libanga ekoma nango eloko moko boye ozo comprendre et puis lelo bato tout bakomi na bachaîne YouTube na bamusicien bakomi na bachaîne YouTube na bacomédien bakomi na bachaîne YouTube moto alibanga moto moko asepelaka na yo mais akoma mpe na YouTube na ye bacaméraman bakoma na bayoutube na bango donc YouTube ata forcé soki neti moto moko boye azalaki na mposa aleka mpa na yo soki osaleli fiere osengi ye mbongo e okende mpa mwana moko boye oyo ayebi keno kuna na oleka na nga gratos ozo comprendre tokuna baopesanga mbongo tokuna bakopesa ye mbongo invité mosusu mpe nayebisaka abi naa na audio yango abi Adams mosala ebebi bajournaliste bino moko bokoma kopesa biso bambongo nga navandi na nga boye omonaka patron chaîne aotinda nga journaliste ndenge na $50 nasala nini oyo mosusu kuna akanga ngai un mois afutaka nga $200 na chaîne na ye nasala nini nazala na droit ya 2 émissions na semaine na chaîne na ye donc journaliste na koya to ye moko kolo chaîne na ye mosusu kuna yaka kaka moi njoka bozwa moi $30 oyo mpona banini président pourquoi pas okutana baninga bandeko wana oyo parce que ebele baosa bongo mingi baza bapeti oyo bakuta wana na mosala ebele baosa bongo baza bamaster mpo bobanda na bango mpe bando okemba na bango pourquoi pas kosala mwa réunion kokutana baninga wana komeka mpe kosolola mpona likambo ndenge ekomi mpo ezobebisa mosala eza mpasi baondima na bango te baondima na bango te mais baoyeba te keno kopi na biso oyo tosouffrir nango lelo ekomi nango boye tomemaka nde tokende nango kabongo le peke oyo tozwaka na suka wana esunga kaka soki mpe koti malamu soki mpe koti te malamu mais importe ezaka keno mutu na mutu asalaka mosala na coin na ye moi je fais nde nayebeli kuya azosala ndenge ayebeli bato tu baosala ndenge bayebeli omoni donc ye so amoni ke mpo ye azala na base amonaka na visibilité
il faut apesa bainvité bala soki mpe ya moni ke non ye faut bapesaki bala nasepelaka na balider oyo bayebi korespecte misala ya bato Maeso Fabregas héritier Watanabe bina file nga nakenda pa bina file nasali émission nasuka mpe nayebisinga ta ayebisinga abi président luzolo na biso naa na mbongo te mais zwa kaka oyo otia carburant nafongoli boye $100 sikoyo na mituni sikoyo soki azalaki na mbongo ozo comprendre moni barespecta filet élève du maître oh tosisi émission abeninga mpena mopanzi lara eza te mais zwa kaka osala nini otia carburant sikoyo na mituni soki azalaka na lar comprendre tokenda mpe na baémission mosusu mpe na boye otai mpe na boye invité atali yo kaka babi yo namoni mbongo nakopesa te me napesa ata cameraman mpo yo opese omoni abi yo naopesa te mpo te mais napesa ata cameraman otuna cameraman bafini okombe apesingaka $20 nabi arespecte nga mpo kozwa mpe nga zwa pentoya mais respecter nga président dame savant to clôturer mission na biso to zapper boete pour balandi ya Nushka TV bamona ki c'est comme si toza ba ignorant c'est comme si to beti kara na likambo se passer à propos ya émission baseli collègue na bino o ezo ba na te za vrai to eza faux mais tellement za collègue na bino eza lokolo zo représenter comment na bino tout parce que yo to lo ba boza bata génération moko ce comme mutu na bino moko génération so likambo sala mi bongo pesa ya mbaya liboso te beto kokonte kozata deuxième ou troisième si je me trompe pas et tel que aza muta génération no nini okoloba to na ba fidèle o bino bo manquer na no respect eloko bongo elekana na ba fano balingaka bino yango mo eloko na otoloba wa na sujet yango tellement na maîtriser yango pété nayebi mutu na makolo yango te et la fille la mona epe na te na pe na zi occasion otala vidéo na été alors babilo mosusu yo oloba boye lelo la plupart ya bafille na bagarso ebele bayende bainternet ya baza batrés impoli yo oloba likambo na sens boye ya ekosalela yo wana mpe naza alendele aza collègue na yo masa na yo oloba sikoyo par rapport ya alendele eloko ana kosenga na alendele ya liboso même so nakutani na ye boye na koyebisa ye asoigne image na ye epuis ntango azosoigne image na ye aosoigne ya biso nga so naosoigne image na nga naosoigne image ya bandeko mpo ekozala kaka bino nyonso boza ndenge moko donc tellement boza génération moko boza baami de seke bétise ya moninga mpo tobenga wana bétise na affirme te mais tobenga wana bétise si est-il vrai que makambo la fille azoloba eza ya solo de seke ndeko na biso il faut ça nini il faut asoigner image na ye asolola aluka mwana mwasi wana basolola bakóma na baniveau wana te omoni bapropos la fille alobi nde nayoka il faut nayoka yango mpe il faut namona yango mpe nde kaka nayoki ka nde bato tu baolobaka likambo moko déjà ezosalaka ndeko na biso azala coupable mais soki toyoki version ya ndeko na biso toyeba sikoyo kosala version de fait qui dit vrai qui dit faux mais masa na biso alendele ozotalanga au frère no adam suluzolo soigner image soigner mpena image luka nano sosola nanu eloko ezouta wapi et pourquoi ezoyaka tout autour na yo c'est pas pour la première fois ya liboso ezalaki ya mibale ye ya misato lisusu ezosala bien te ya liboso tokocomprendre ya mibale après ya misato lisusu soki eza mabe soki la fille azokoselo makambo yo faut prouver yango et puis luka ye bosolola botika kokende wana ba tv et puis ba journaliste totalaka mpe information ni tolengisa oyo ezaki no ezonuire mutu na yo masa na yo tala mpe totalaka kaka baintérêt ya bavie te na babongo yango ezala nanu combien ocomprendre mais totala mpe tosauve mpe nanu famille oyo tocréa oyo fille moko ayeka mpo aloba kaka salir moninga na yo mpo tiele micro banino mpe kaka moi je trouve ça un peu bizarre mes frères na biso alain ndele solola na la fille soki azoloba bamensonge luka sikoyo okende yango na ndenge biso toyebake akoseli yo makambo soki amoniki makambo oloba oreconnaitre ke eza bongo en tout cas luka osoigne image na yo biso moto ya bafrère na yo surtout bato ya génération na yo ya boulot donc toluka mpena tozala bien elata biso ekomi kaka no omoni bino
bino so bande moko. Oh non yo mo yebi que to ande monte. Voilà, merci beaucoup président Adam Sizolo babi. Opération 2020 ya makasi na vidéo Vidéo c'est soutenu au sala boleka na TV papola to leka. Merci beaucoup président Adam Sizolo ba dédicace na batu na yo. Ba dédicace na nga na batutu batutu baotala biso bato oyo balinga Adam Sizolo mama botanga dans la Montréal Fatou Bouka Demol. Et je salue le lot Molisho Mama Cessé ya la Pulga Toto ya Temberiti Watanabe. Et napesi Judith Londolé Mbote, Pierrette Nkolo depuis Pierrette Coco na Australie, napesi Mbote et puis napesi Mbote na Gina Mouika, napesi Mbote, napesi Gina Mawete, Gina d'Orange na Belgique Mbote Belé. Mère Annie Dembelas depuis Belgique. Joyeux anniversaire à Christine à Christine. Joyeux anniversaire à la mine Donvo Moussakol Nankolo. Oh, Moutanyongo, abotama lelo. Boss ex patron na Moutanyongo, ba bon anniversaire no babi la mine Dove poto na poto. Voilà, poto na poto motema ya Flossi la belle. Na pese mbote et merci l'assistance ya petit nabiso Beni Locasso. Et namoni l'artiste Vegeta, l'animantero. Grand animateur à Kandi Kuna, l'élève du maître Yende Makam. Il faut pas tirer Mikolo parce que ennemi non faut tirer. OK les mawate. Mbanda na tirer et puis faut mona tirer riwana. Bina fila tirer obetaka. Ya bongonde. Ngana ka teza ya boy, nzo ndeza ya boy. Charger, ba ko eza soko charger. Soko charger pour bois ki makam. Est-ce que ba lobi soko tirer? Soko charger pour baluki temps après bani mbanda na yo tirer. Végéta zoya na makambo donc bon courage na yo libanga na côté déjà bon je pense que côté déjà pour tirer wana on sait la promotion moko na bisao makasi voilà. Merci beaucoup président Adam Sizolo biso to solo là toujours bo to bomba gelo roté ba grand merci à yemoko balobi Maradona Miss Motema Nanouche à Miss eza président OK bo été pardon moni ba mikono ba banda makambi ba sukisa mabi bon tu vas baby service ba tema bon na plata muntu babi Maradona Miss Motema ya Nanouche à Miss atoboka ka ba couple en tout cas soza couple te na boka na ngayo te na bosante balobi Renate Miss Motema Pavis Mboma oui ba souhaiter ba joyeux anniversaire te président ba joyeux anniversaire na Renate Miss Motema ya Paris Pavis Mboma London, London is back, donc enjoy your day, Renate, Amis, donc yo bika donc joyeux anniversaire na yo, et puis na pesi dinamu kabemba massa na ngai, massa mwindu ya linga raton lo ba masta na nga donc massa de moi, dinamu kabemba mbote belé personne la biso depuis France, et voilà. Merci beaucoup ce qu'on a libéré. Merci au président. Bah grand merci Antonio to baninga letisa ku ya la métisse noire balobi mo sa mwino ndeye yo. Pourquoi pas balobi tanyango yo mo sa pembe likolo sans zelo tamola mabele bazo azelo te. Pourquoi pas balobi aye moko bavo mabanza lo. Moi sinzambe awa azaka moro. Donc moi sinzambe Esther Malona balobi moi sinzambe. Donc moi si nzambe donc moi si penas qu'on a motema bonzambe begonia munyampala la fille du moment na kati Londres mutakanye masolo a pembe donc moi si moi penas solo la bien makasi begonia munyampala elongona Blanche munyampala Bran Mbaya ba gros bisous no babi mutasiminga mikolo azo balusa ma ba image Bran Mbaya cameraman moko mukie mulaimbe ya soin donc yepina ya soin de moko na swag. Pourquoi pas ma petite sœur préférée depuis États-Unis, Jessie Avida, je te salue depuis États-Unis. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez côté wana, babi Nouchka TV, vous s'abonnez massivement. Bagra bisous, Jomas Masikita, Aribo Kechu, tout le monde à la prochaine. Bye.